Capage TV. Capage TV. Capage. Obi ke makambo comme salama, même na satan ma comme ça si pas tepena obi ke mo kilo eza ba petite ba vitesse hein. Oh mais ça t'a pas surtout karate. Oh mo ke oza ba petite obi ke ba vitesse eza hein. Capachula et lo comme sous eza pressé. Batu musu balingi ko zelate, balingi ko zelata ya nzambe te. Ba fille balingi ko sala ba CVT balingi ko sala ba demande d'emploi te. Mais au moment na si ça na économie qu'on a licencié mais abwaka mina na ba cop. Français comme il y a agenda. Français tangela po ke na bureau et comment souka na ba cop. Ya on leta kaka ya ninga no congolais to ke ya kaka sauter combien de kilomètres ya arabe. O yebite po bazaka pe mitema mabe ayebi kazo pesa 10 000 na 20 000 ya pamba te. Soki pa ko lia nini journée wana na yebite. Ya OK ko lia biloko o moto sa lie ni kamina libumu na yo ye ko reni kango lisusu. C'est que bana ba parfum minoko est cher hein. Kapachula. Kambo tout le monde à Dubaï et ça dit ménage na bato ba kenda koluka mbongo na bango na bino bato ko kolia ba kaka nyoso continue na bouleversement. Ozomona. Yebisa sikoyo kila seni. O atakate. Pozo yebo senga poto wa ese yo atakate. Yo lo ba. Soldat poto ye wana vandi fuba be mana oye. Soki passeport na visa tam su ya poto agoma bakendaki na ebité qu'il est bon to ebité na kati YouTube to mona na te bo so YouTuber a voyager ba na kaka. Ato poster te ba ka salo caméra cachée ba mona o. Ozo comprendre. Mais ce que va salir au binango yo il y a facilité niveau mon boy na ebité ce que eza pona nini porta kakeza secret pour ça to eza nini bana baye bisa biso no bonga kuta no ke nanga punga na moi nte ba fiança ngati mais ce que na yeba kaka niveau facilité na e komi boy ndenge nini. Na moni voiture manœuvre andimi mangana musala pona moni condition mikolo sa moto mawa na ebisio na ba droit kiné obandi lombo na ebisio ma sécurité solo solo ya moto ile ba voiture zo na ba bita tika ko ye benza base d'abord consommation moins suka na moto dance abi basi na bibai mutu tutala no za metane pesa na kaja ya République démocratique du Congo asa unique asa presque ma province nyos yo mona mama zo ko ba zo moto cascol munda na moto ka 6 mois c'est la mariage que les gars députés baza na moto oui commencer le cours ils sont na moni mutu na cascol na kisasa te ko mata moto et comme ça va te ko français là dans le bandiwa mbasta bibali tout à opposa facilité et puis bah dora vraiment et les kelinga na mona na moto et flatenga ko batalelo na tiki makama na comme na moto et puis moto ni cascol au place au kamata de chinois jeune garçon qui kokola tika makapa gauche droite te boulot ya boy combat de bon biso te moto ya boy et puis nous moni amour eza na modèle pour sachet internet to kusaka moto yo kanga eza na 3 pinets na 2 pinets en plus na aussi quelque na 4 capital eza na croisement qui boga ça na barumbu numéro combien 33 voici na prix ya bien et simbi na yoga en tout cas tout yo OK. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé,
et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Bola moleke belé, bola mwanza beleke belé. Merci en tout cas na bao bazolanda biso. Biso pe to lingara bino na sepela rapport en tout cas na Kinshasa. Pe na poto bo sepela bobi dio oyo na manya. Moi ça batali bala kapa shwa lingi ka lobisa ye te to senga dia papa. Papa permettait que pour aïsa na polémique te atoki na ngo pe na boni. Aza moi si musala fois sala, eza normal. Pour webika émancipation bon bala zo sala moi c'est pas zo sala culture na bino ya poto ya pe awa j'ai comment bon panzana moi ça zo sala mbali pas zo sala mais moi ça respecter quand ne mobile yango wana nde ezo primer merci là ba on ne soit Rolanda biso ozana cadeau ya malikana no pesate numéro na eza wana en tout cas benga continuer pour ezo continuer pour mutu alati mokolo to cadeau ici la raté ti na ndenge to rezoba triple jimo cadeau ici la raté. Merci en tout cas. D'abord, Bazolanda Bisso, Malika Body Santé. Bonjour Kapalov, bonne santé, nga santé kimia. Nzamba sobate na ngolo na ye parce que ça nzambe mobulo. C'est ça. Yo pe déjà na moni santé ça va. Nga kitoko kuma bunze zo baksam. Ozo kuma okamu kuse. Sobo. Bonjour na ba Kapalov nyoso, bonjour na ba Maniachou, batutu balingara juste Mania Malika partout dans le monde, batu bo soutenir vraiment na ba prière, na ba conseil. En tout cas, merci beaucoup vraiment Rit Beauté, ma partenaire de l'X, Rit Beauté Nzambé Loposo Balobi Ongo Komandundo Rit Beauté Azawana savon mikubi pesa. De là la donc savon mikubi eza mafuta ya bandundu ezalo lingo kotan to bandundu ndundu tende mutabota marandundu. Donc ongo sala pembe na ya lisusu donc to lo baratiola. Babi savon ndundu ezawana. Merci beaucoup pour la confiance bozo pesa biso vraiment toujours mon bato bazo benga tous les jours pour na koluka ba produit et ça la biso vraiment bien. Merci beaucoup na fondation Mon Dernier Espoir ya Mireille Pakav Pakalov. Je te salue, merci beaucoup pour na musala. Moi pour toi salut toi moi na Gishasa. Yo bongo. Merci beaucoup la joie de Pituna très puissante. Merci beaucoup M Simbi à Marceline et la maman de 5. Merci beaucoup na Joe Mystique derrière la caméra. Mais Jimo Paradis Banasuka Nzambe, je vous aime beaucoup. Pareil, Marie, baki bonté. Bon, on va vraiment trop libangate hein. Au batnu sur une kabaye, baba ça va nani, basala kanini. OK. Bato baksama foot peu au bakisa. Donc na pesi ba bambote ba parents na biso pesi bazali. Ba yebi combien de photos portables bango au cœur. Mais ndenge za ra mutu ça linga na pe libangate. Voilà. Malika Mania, influenceuse de côté terrain, tout le monde peut filmer en TikTok, pour perdre la vie, il paraît-il, pour confirmer vraiment non té. Pour bateau bazanga elo rosa la soika au confirmer loko. Ato beti libaku baya rana sewa. On comprend que vous avez tout temps so yo quand même habillé. Biso so to tanga to vanda rana ba moko. Il faut tout le bac bien, il faut tout raisonnable bien. Fiancée. Kapachou là, naebi déjà autour d'un pasteur Jano, naebi que le comment on est acquis vraiment très profond. Moi n'entends pas fiancée a été. Parce que moi ils sont bien fiancés. Donc ça dit bango rôle na bango ezali baza wana pona ba fiancé baninga ba rejoindre nzela na bango. Moi na nzambe ba fiancé ka été.
mwana nzambe azalaka toujours na ba droiture na ye mwana nzambe azala na ba principe mwana nzambe lobi te ke yo koza na ba camarade ba fiancés te mwana nzambe koza pe na ba camarade ba fiancés mais le quoi yo za mwana nzambe otika na bandi non mais bozaka baninga kapashi na mokilo batu bakokana kate eloko batu belé ba obosana na mokilo batu bakokana te na ko linga te na ko makalo kwa kapashi na ko linga kate na sala plateau lo kwa kapashi na ko linga kate na sala makambo kapashi o sala periko kapashi taki ngape funa lukana zano te qui même baza ko employer mo il y a les hauts et les bas c'est ça donc ça dit c'est que na mokili eza na bato bozanango et na bato pe bozanango te ce que ezaka bongo te ba cordonnier bazaka te bani qui se fout ce que ezaka bongo mais ezaka te ozo comprendre pour na ko la ki c'est que mutu ne sokozaka riche te mais mutu aza pauvre pas comme riche mutu ça la faveur on ezaka nzambe sans condition parce que bi on nzamba linga kati pa na biso ezaka to reconnaître ye nzamba linga ba intéressé na makambo to intéressé ki na makambo na biso ce qu'on a place intéressé nzambe na makambo na yo OK ko intéressé ndi bato mokili ba problème na yo yebisanga est-ce que oza ko s'attendre na condition nini kapashula eloko mususu eza pressé bato musu balingi kozela te balingi kozela ta ya nzambe te donc ye mpona ya kozela ta ya nzambe te kapashula nga aza ngai oyebi ke peut-être na koloba na employé mo oyo ke nazaka populaire c'est-à-dire nayebani na bato ebele naza na bacamarade ebele na ntango na bango mpe ebele bana bapoto ba Vanessa isinga bakenda bapoto ba Winnie Dianga bakenda bapoto ba Magalika bakenda bapoto ba Nadège Tumba bana bapoto c'est-à-dire na ba équipe o ekenda pe bapoto mais nazaki na bango ozo comprendre kapashu garda pe band na tozali pe kaka tamsu bango pe bazelanga na ndenge ko poni bazelanga poni po bayebi ke baoze petananga ngape na yebi ke bazelanga po ngape na oze atananga kapashula ba fille bani kozwa salaire à $200 te ya $100 te tala oyebi ke kapashi na mabete biso ba youtubers nyonso bazana kati ya YouTube quand même na yebi te surtout be ministre nani ya nini ya biso ezani ya communication il faut pe ba oyebi il faut to mériter biso ba youtubers na ba youtubers ba pesa biso ata ba courage ba encouragement kapashula ba jeune belé ba sopa na ba na YouTube malgré YouTube ngo eza oya ko finga fingi na ye oya ko akotumba tumbi o pa ko tika njoto atiki mais quand même au moins mundela zo reconnaître que muto aza travailler nga na ebiti soto OK nazo comment mundela zo reconnaître que aza travailler nga que diable zo reconnaître que oyo aza am nanga na gagner capage obi ke makambo comme salama même na satan ma comme za si peut être obi ke mokilo eza ba petite ba vitesse oh mais ça t'a pas surtout kakati oh mokilo eza ba petite obi ke ba vitesse eza pour ni ka faut influencer pour nani ka faut influencer pona mokilo potambola bien parce que tozikani na lobi batu nyeso babonga kate to koza poza baninga na bazwaka na bango kapashula ndo za bozwaka na yo bozuna ona yenge kokani na ngote mais nazo obligé kaka o fiancé ngate c'est ça pona minute pour fiancé ngako fiancé ngaka na musala o lakisa ka mani a travailler bosser ozomona mais ya kaka po fiancé nga ozana na kilo po fiancé nga po mona no ngamoko ndenge naza envieuse naza ko envieux apo ko fiancé nga a muto ya za envieuse ni so na fiancé a roya c'est ça yango na lobi na début moi na nzambe ba fiancé kaiti moi na nzambe za ka fiancé te même Satan a fiancé kan nzambe zwa libanga bongo lango lipa tala mokilo na opesa yango maintenant bazaki fiancé te ba fille balingi ko sala ba CVT balingi ko sala ba demande d'emploi te mais au moment na ya si ça na économie kuna licencié mais abwaka mina ina ba cop français comme ya agenda français tangela po ke na bureau et comment suka na ba cop
oyekoli anglais oyekoli balangi nyonso mpona kaka oza na facilité ozwa cope siko okende mpe kokesa cope na mbwa pa oloba na ye pe te. C'est ça. Ozo comprendre Kapachula. Où ils ont signe à temps de la fin. Kapachula, oui, bah toi ça la bagé hein. Bah toi oh Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ah ndiama on bande balobaka ya kakate. Ya il y aura un jour. Mutu nyonso asara makambo eza lokumu nzambe te. Ya enfer ezali. Biso to vanda toza parfaitité. Mais ngai na prière nanga na senga ma nzambe tous les jours. Mais non ça les sous mon pété pour nzamba pesanga mu Congo. Ata babi nzamba limbisaka, ata babi nzamba za nzamba ba orphelin. Kapachula na préféré ba benga zozo. Ke ba benga pe fiancé zango. Pour ceux que zaka na ndimi na zozo. Mais ceux que zaka na nzela paradiso, ba faut pe sa carte ya fiancée. Pourquoi ta paradis na ndimi na ke na enfer. Et pour comme on dirait, faut que je une carte fiancée pour au côté d'Angela Lola. Nzamba tu na ben fiancée, ouais ba carte de bino yanga yango yo. Eh yo zozo za nangote enfer nandimi. Oye ba pe fian o a kufia na TikTok. Naza TikTok ezde. O kota kuna. Na yebisa ka o déjà naza nangote ti. Yebisanga na ke komiko ti sapeka place oba mabeza kaka na yebite yango moni na uturo beloko mo awa il faut to fait ata kapa choko ya manga pe na plateau tout nga youtubeuse mo bona na lobi pe ke na yebite parce que les opinions nga mais na oyeba eta msupa za collègue nga obunda pe ndenga pe na yaki ko bunda ba o pe ba finga to kondana pe bangote mais ça c'est ka a sala ka bongo po yebike na fin du mois zo mbongo na ye na place akende ko lia kaka. Ya, on y a kaka ya ningano congolais to kelia kaka sauter comme les kilomètres ya arabe. O yebite pe bazarape mite mama be ayebi kazo pesa 10 000 na 20 000 na ya pamba te. So ki pa ko lia nini journée wana na yebite. Kapachula ko sekate te nyoso to eza mabe ato liende ko no congolais eza nyoso to eza na mabe mais quand même ata conseil eza te na lia congolais po ebike congolais ta musu kana leki fumbwa to ma desu to siko ya rabo yebi biloka lia kite o yebi peta leki nini banda tongo ti yo yo to soke surtout so eza kita butu donc o kitisa nyoso leki na tongo journée mobimba na kena pe Dubai biloka Dubai pe kitoko te ouais. Kaka wana eza genre nini eza ba ko expliquer biso eza solo nini eza genre nini po bango nde mboke elia. C'est ça. C'est ça. Kapachi nyonso to eza pressé na ko envier. Obi kapachi obi po nyoko la conscience na ote. So moni ko tambo na bato ba lekio omoni ke o ko kato ko makalo ko bango mo na facilité o kota te c'est méfier. Mi benda. Konyoko la conscience na yote. Mi benda pour yo capacité pour vivre en mieux na o yo zanango. Mi benda. Okonyoko la conscience no pamba. Ni so to ba ko envier oyo. O envier capacité msu capacité ya nango to bi dinda ta mwami tuka boy. Na ba bijou boya seka kenda kolia. Donc na tout na kuta vie na etenga na mikende ka kolia. OK kolia mais o capacité batalia kana yango te. Nyoso nani ni ko envier. Nyoso zo kongela na miss. Pa unité baloba pe ya nyonso tout ba ye ya nyonso ba yemba te pa unité toi participe pa yemba te mukolo to kotelenga na libanda ya lola ba yemba nyonso te batu babosani même banjembo message ba pesa biso na banjembo batu babosani kana corona na bambwa na bakaka na batu bazoke kolia nyonso zaka ile mokote. Pour tous hommes pepe malade mo boya e bima e yaka boye e boma batu nyonso yeso ba ikamba ko bo bineti biso na kata YouTube Angelica otukufa est-ce que ku de un mois non te mais ma finge komi e baxi sous sanctiple c'est-à-dire neto tambola bo mutu na mutu tambola na onction na ye mutu na mutu kapashi liwe zo ya nkolote ngonga te saison pete yata na mbula to nini ezo kipete kapashi yango ndo vandi wana soko moni betia mutu libaku senga pardon ngai na senga na pardon po na ekitisanga te elongola pe ngate mais écoutant liwe zo ya to tangu yeso zo kita akutanga za tapeto c'est ça.
Kapachula ba fille ebele balingi komi kitisa te ngai tant mususu olandeli ana mobali ayaka te na poko yo tikeli mbongo to peut-être ba youtubeurs ebele baza mibali na bango na bapoto omona ke na fin du mois mobali na s'occuper na ye o eza pena ke wana mobali ya relation fixe te oza danger otambola mituka bien osala te oza na compagnie te wana eloko ekotisa ko mbongo te. C'est parce que l'autre on a biso ko yiba pe oza pena important yiba pe via motu ni sauter mais ce ko ba sort ya ba via bato wana otomona ka ba sort na yango to mona bakendaka bakendaka Kapachula ebele ya ba parents bazo livrer bana na bango pona ba matériel pona biloko mokili ba parents ebele Kapachula ngai no yeba na age na ngai ezaki pona yuta na loko uti libanda na kota nango na ndaku il faut na ke coopérer na cousine moko boye mto pesa kinga pona ya nango. Mais lelo maman comment vendre tout à moi na za fille de chance mais moi na sala raté avoir Jaramakasi Kapachula moi natanga oyelo pe mbongo faut pese pe kotoli po oyebi pasi mbongo euti ta lobi na opete metam su na toli oyoko pesa ye peut-être ko zongisa ye conscience tono ba conseil su ba pesa rapide Kapachula pesinga pe conseil moboe ata na lobi yo likamuna na ngote mais kana conseil no pesinga to na zongi pena bona bi eloko Kapacha lobi pe dira yebaki to ba yebisi ye eza nini toli oyo mama zo mérité ko pesa na mwana na ye ba mama lelo laisser les quotas mwana tambo na téléphone na kitoko ya jo mystique Kapachula ba mama lelo mwana ngai ayeli kabelo ayeli perika ebeni mwana sala kate ana bureau te ana yona mwana ebisio ministre communication faut ba encourager pe biso même ata bino ba mpaka na biso ba encourager pata biso ba youtubeurs auto na kata YouTube dozo bunda YouTube mati batu ba avion YouTube oyo ezo sombisa mu wa mutuka chaque fin de mois mutandika so afanda bika na osomba YouTube oyo epesi batu ba sens ya vie. Oso comprendre nga leo na se retrouver na YouTube parce que nazaki na ngai pe muto ba idée. Ben oui. Nateki malewa, nateki madesu, nateki soup madesu soup, na saline. Ba olinga nini? Menabi ekapa, menabi ekwanga. OK, tambola Kapachula, to teka ngo to leka to teka nyoso nga na teka. O spaghetti ba kalimba, olinga ngo te. Osala te, o maki batia ba nini? Abandi na sandola, osala te. Obima na ba sosa wana na ba wile ko no mona mama mukolo ya 50 ans atia mesa na azoka linga maki. Mama wana yo leka kiye. Alors tant que ça fait baba lingi bongote. Wana kuta esimba te embo Laetitia oteka kwanga esimba te ekoma Laetitia oteka maki Laetitia Keren ateka bisili ozomona c'est-à-dire ba fille balingi ko lukate donc mbonga voyage wana so tchao na commerce OK tu encore donc et multiplier le mbonga voyage wana yo ko tchao na kata commerce mbonga no to zwela ngo wana est-ce que c'est bien pour tchao na kata commerce pour so liepene kaka ntoka liboso lenga mbongo baba kana mayemba l'argent paie l'argent mbongo ko benga mbongo yo ka so lengo signé ya OK ko lia biloko o moto sa lie ni kamina libumu na yo ye ko reni kango lisusu c'est que bana ba parfum minoko est cher Kapachula te yebisanga na koki bazo mela te moko kuna mona keta réseaux sociaux muta zo lia crème batie babi essaye technique Kapachula monde en envers makasi Kapache to protéger ba famille na biso to protéger bana to protéger surtout bana basi faut ko protéger bango na yo ki obeti so na pasteur Jano Awati moi il y a 8 ans lesbienne moi na nini oso comprendre to protéger bana Kapachula très important to protéger bana likambo tozomona Dubaï et ça dit ménage na bato bakenda koluka mbongo na bango na bino bato bozoke kolia bakaka nyonso ekoti na bouleversement ozomona
Nyo sona de plus après ça nini ezo kitila bato ba réputation ya mabe na bato bazoke ko sa ba commerce na bato bakela nenga bien et kiti seli bango charge tozo yeba te mais to ko yeba bango na bizaleli solo mabe yeba na mokili mobima me bato balinga ngo te ata Dubai réputation baby munye so mata du akeye akeli kaka mais nzamba ko sala différence ya bato ba oke ko luka mbongo ba somba ba marchandise na bato yo pe bazoke ne pe il y a des filles il y a des gens on peut ba sa ba mbongo bon neti biso ba YouTube ça mboka na biso to kenda ko beta tour et ça ka Dubai est-ce que so na matake Dubai bo ba na keli kaka nzamba différencier biso parce que bato botala te za YouTube ça ba on peut ba le ba kaka yango to mona ba capter est-ce que to yebe bango ba photo ba comme bimande nini c'est que ça pe na bato pe ba o sepe na mamba o sala te ozo mona capage OK. Mania, tu sais si tu connais le dossier wana affaire tu continue à faire Alain Delena pasteur Denis. Alain Delé soit disant bazo agresser ngai, bazo lukangai et tout. Pasteur peut que toi le billet à côté au sala mambo wana te bazaka kasima mambo na pa kangaye. Ba luke pwani. Ba luka pe pa mbate capage ni tu ndo fandi est-ce que toi qui mukamate ye? Baluka pe kapamba te bon de toutes les façons ni auto lobana kata YouTube mutu na mutu azana ba dossier na ninga kendela ba émission na ye ozomona donc ça dit oyo sala yango peka ofuta ozo kopa kapashula ozawa no ndima oyamba ba pasteur luka oyamba batu bazanga kombo oyibika to beta 1 cas na ata 2 cas na yo po bata poto baningaka olanda buzoba mais quand même osala ngo dans les bons et respecter pe musana yo ata mutatali kapasha beti 2 cas et respecter musana yo omoni si ba vient biso ba lende le pe ba sala musana bango mais ba comme pe kokota kota pe ozomona ba émission comment pe o biso net boto ko mate so komi boye donc mukamate ye ya mbango bango ozomona bango mo ba ipasi ba telema soki eloko oyo sanga pasi et comme un niveau ba pasteur bakangisa bapanzi sango to ba journaliste eza pe mabete mais beaucoup na ba niveau na poani pona ba légèreté mo besoin kati neti ngani na zabo pasteur nini yo kangisanga o kangisanga pona lobi nini pona sali nini pona yambi nani po afingi mutu nani pona likamba mutu nini pona likamba mutu nini ozomona nyoso wana ta oyo ba fi bazoke kolia ba kaka eza musala ya ba pasteur il faut ba sala nzamba na bezo ba am ya batu ba comme vraiment mais batu ba pasteur bokomi ko céder ba am ya batu pas diable kapashula oyo eza musala ya ba pasteur Denis lesi ba sala ba gagner ba amba o ba okelia ba kaka bozo bongo lisa bango mitema. Pourquoi Bible va confiez-vous à mes serviteurs? Nzamba zo reconnaître atindi bisoto se confier na basali na ye o nzamba atindi bisoto se confier na bango bazawa pina minute o batelemi wapi. Est-ce que ba Saint Esprit za eloko nzamba tinda bango kati na bango ezakaka? Moi peut faire on a bimi. Esimbité. Tala kapashula ba beta mafimbo ko sali réputation ya musai na nzambe zo coûter cher et pas nzambe. Ezo coûter trop cher. Ko sali réputation ya musai na nzambe. Azala bongo te. Bon au moins le kono lobe ba légèreté za na kati. Ba memi de ba nkolo. Banda ba yiba dongo atami sile bungi yo kaka. Pona nini ba légèreté kota ba kotisi ba légèreté na musana nzambe. Yango n'importe quel comme ta manteau aye alobi n'importe quoi sur musana nzambe. Est-ce que yebisanga est-ce que fi wana na ndenge pe okose la mutulikambo. Ayebo sa scénario te. Asali scénario mabe ayebo lobate, ayebi ko s'expliquer te, ayebo pe s'explication te to comprendre le côté. Nyoso nini banda bayiba dongo ngonani Eliane ozomona ozoko eloko nyose ezaka na fui nango kapashula eloko nyose ezaka na fui nango banda bayiba dongo ata misile bungi yo kaka donc écoute s'expliquer zate yo kaka ozomona kapashula nazo yebisa yo jour ango ekozala sombele ba fois Patrice Bauta biso na musika ka bo bazo tala komito kota poto
to yeba se na nzambe ba sambe na nzambe ya solo. Oui. Et si tout le monde a moi bimina zemi ya foi Patrice. Non te. Toto yo kwa violaki. Foi Patrice nani ngoi musoko. Koko papa wana koko tala to yokate to yebike to zane na paradis malgré mutema mutu to yebite o kati na bango to yebite mais quand même de vie to mona ba vrai homme de Dieu ba passer à Tom sipe bazar. C'est ça. Malika, tu chepe entre parenthèses wana to leki na biso likambo ya mais mingi capable surtout ikamba pasteur il faut to vendre la rango. Pour milima batuzo tekama milima déclaration dia batelemi musala ba pasteur wana zanini makasi tina mboka pasteur na place akende côté ya mutu atika kolia kaka nzambe Jésus revient bientôt mais pasteur azo préparer na yabi na oye ko coucher moi si na sima. Est-ce que au monde à niveau nzambe sata telemi mondo nde to komi boy soko za place mi baloko telema batelema place mi balete so moni otelema pa nzambe otelemi so moni otelema et pas diable otelemi bat na monde to tambola kana des choses oso ko pas capable yango to kangama na nzambe kapashi ngane na zaboye na lobaka ngo ya nzambe umelaka me yaka poto yebi ke tango ya nzambe umelaka po ya humiliation ezaka na kati bako dénigrer na kati metango ekoya batu ba changer langage batu ba changer langage kapashi mieux faut vivre na humiliation un moment oyebi ke o ya nzambe tango ya okotombola prière to sambela kai kapage nzambo lokotaka na se otombolaka likolo tombola ngai yaya tomona ngo esalama ya bato bele parce que bato wana on tamba tombolaka ezaki facile pona bango balekaki na ba humiliation après nzambe tanga tomboli bango échanger langage ka bato wana bazaba bato surtout ka bango ne ba changer ozo comprendre kapashula totele mai pa nzambe kapashi vie sans nzambe na monde lelo yebisanga no soki tombe biso moto lobaka Congo soki nzambe te mobulu to reconnaître que soki nzambe te mobulu alors to se laisser faire to se laisser faire olingo za l'influenceuse même atandingo za boy kapashi lo influenceuse ya makasi ça on koma aux influenceuses wana bato balianga balinga kayo wana bato ko za l'influenceuse esinga to kelia kaka atangani na zabo na za influenceuse na za bato balinga malika donc déjà na bato baza ko ezana bato baza ko sepela nanga baza ko avienga c'est que na za pe confiance pe bato et c'est un kelia kakate ce qu'on a yebite influenceuse on peut la kisinini faut en make-up aux en iPhone 15 max mutuka te na profina za soso vraiment mais kaka non l'été surtout ya congolais te kaka congolais mais kaka ya arabe likambo killer na bakali en tout cas et pesivier quadra passe makasi batu super balobi mpaka zui po ebele ya bato basaya misala ana Congo ebele ya pression eza ana Congo ya monaki bango te mais amemi bato oyo basale loko te pena bato abatu ndenge ezala kaka oki koloba nini na nyoso kasi soki bato omoya tolobaka te soki bato ya bato bazala na kati ya YouTube nde bato babenga Malika Warrior mais fallait ça memanga pe poto c'est ça la complémentaire ba bero to comment oyeba nde siko bato ya bato nde siko to oyeba bango tozoyeba bango kapashula po soki vraiment vrai bato ya bato bazaki na YouTube mais babiso yo toya koloba biso ka ba vérité makambo susu mais tokoma ba Warrior mais fallait ça mema biso pe poto bon memo te capage oui bon memo te poani po ozano milieu du village po ozano milieu du village bon memo te yebisa sikoyo kila aseni o atakaka te poso yebo senga poto yese yo atakaka te yo loba sonda poto ye wana vandi fuba de mana oye ba farata pe ko lia na orchestre to les autres te so farata porte à poti Nino, mi non come Nino. Porta Nino. Io sono contenti da orchestre. Sono
tu tires l'orchestre, on les a plutôt parlé. Hein? Porta caca. Et quand tu tires, tu as dit, ouais, peut-être tu as pas ken, hein? Peut-être tu as pas ken, hein? Nanjora. Ça va pas aller qui? Pour facilitar de haut, tout le monde en portugais. N'ébissio et l'équipe. N'a pas envie que soulever l'homme c'est important. Ya. Tika. D'accord là, t'es mon. Yo, bon, à Dubaï. Et bon, il y a porte-voyage YouTube. Porte YouTube. Bon, Pélis, porte YouTube. Quel porte YouTube, il y a un facilité modèle. T'es, n'a le bien. Oui, que Kapachula. Ça comme ça nous salara. Ah ben oui. Il y a un monde penga non c'est un peu musicien voyage nanda mabete. Non c'est un peu pour non kima. Pendant na ibi non teno non porta kakeza to eza méthode ni eza o esa que il y a facilité. Des jours. Ce que c'est porta kaka do non naza désolé non liaté. Ce que c'est pour non kima. Non c'est un peu pour non kima. Nabia bombe ma batu wapi bombe ma poto soki passeport eza na visa tam su ya poto goma bakendaki na ebité qu'il est bon to ebité na kati YouTube to mona na te bo so youtuber a voyager eba na kaka ato poster te ba ka salo caméra cachée ba mona o ozo comprendre mais ce que basali ba o binango yo ya facilité niveau mo boyi na ebité ce que eza pona nini porta kakeza secret pour ya to eza nini bana baye bisa biso no bonga kuta no ke nanga punga na moi nte ba fiance ngati mais ce qu'on a yeba kaka niveau facilité na e komi boyi ndenge nini oh to yebi pena ba YouTube boye ba viera mbo pe so dossier viera mbo pe ba fivette mayamba ba telemaka aïe pe ba attaquer viera mbo za na raison aza na faute fivette mayamba ya ka bo telemi pe mais fivette mayamba zavi ce que yo to yeba so eza na condition mo eza na kati na ba yebisa biso pe to yeba nanu ata to kota na monde porta kakeza na tu na te na onga pe na yeba te po ata ba meminga no kima kaka oui eza normal kapashula poto eza kingasani te poto eza matadi te bato bana matadi ebele pe baoluka bakeba poto mais muto azana poto en raison que matadi en raison que matadi soka à s'investir à comme otida biloko na ya non kitapona que matadi na biloko mais muto azana poto que ne matadi okete avant d'até donc pour dire que on est à poto ata to loba eza paradis te mais eza mboka obisone soto yebi na makanisi na biso to yebi yiso mona poto zelo comme qui Fabrica ça même ba musicien ba kima bazonga so 3 musiciens. Et puis Fabrica ça même ba musicien na moment ba décorer poto. Kapachula. Ba décorer poto. Comment que biso to ba décorer poto mais to mona tesco to mona. Décoration ezali ndé nini na buto sala ndé nini. Tout refait na buto ngala ndé nini. Ozo comprendre. C'est-à-dire que qui m'a poto eza mambo ebanda kala mais yebande o mema nani o mema pona mokile monate o mema te pour prouver batu mema pe pona avantage na yo moko bino mo boyi ba condition ni ba pesa bino tongo bo mema batu ba kima ou pas tout le monde ba kende ba poto bazonga lelo ba komo ke poto bazonga kaveka ozomona en tout cas. Merci Mania. Mais ceux qui ont pas porta kaka, na ko senga poto te. Non senga poto pas misete kapachula. Tala, yena ba punition mususu. O nzambe so aba pesa tala. Kapachula obi ke nzamba komi na kanda Oui. Kapachula nzamba za ko silika. Maintenant siliki te poso nzamba siliki to vanda boité. OK. To to lo ba pelika mo a na moto na nzambe ke bato ebele e banzela mususu pe ezala kaka. Là musu okiango mais nzamba nyakite destin na yo les destinations na yo ezala kuna parce que to moni pe la plupart et surtout bato mingi ya maboki ba vina bango pe to ke to zonga misusu ebe ebongi misusu pe ebele ka ya maboki te mais la plupart ya bato o bakendala musu muta bendio okekuno balukelie la plupart ya bato ebele
lelo to comment on a désolé to comment on a pe poto pour na bango eza paradis te ba misus ba famille ba comment luka ndenge nini ndeko na bango akozonga parce que ba vie ya bato ebele et baby lelo to koki ko seka boye killer bakali mais lobi sikolo eloko ni oyo kofutama parce que to ni bato ebele pa kinana ba musicien ba kima mais ba vie na bango mona 5 ans plus tard akufi oh mutu boye accident mortel oh boye lelo to koki oloba ke bakei poto pour s'enrichir, pour bien, pour l'avenir, mais motema ya bato obo ba mitema ya bato bozokisa. Est-ce que okolo bani pour na bon, kapashula omoni kandengo utoloba ya na bato mususu. Omoni ezana bato belé ba vie na lobango boye, la vie est faite des choix et des décisions. Ba choix auto sala lelo yango influence à lobi na biso. Et puis tant on a la vie est faite des choix et des décisions, na lobaka te que choix ne so ça les est bien. Tant on a lobaka la vie est faite des choix et des décisions, ça dit choix na yo ozo sala, ozu choix ozu na décision parce que ko sala choix, so ozu décision te o sala lelo kongo bien te. Donc so ozu sala choix o sala na décision, après le temps de comprendre que na ça qui choix est bien. Bato be ba vie ezo beba parce que ba ça qui choix. Eza ba convenir ba choix ou ba sala ki yango lelo sko et ba retomber nango. Bato be ba zo bango basi ba mema ba poto mitu e kraka. Po nini asaki choix yo zana muto yo po nini na zana ye po na yebi ke lobi peut-être ezala bongo te mais oyebi o muto préparer le. C'est ça. C'est ça. Vous comprenez capage. Et ça passe comme on a dit mon artiste et comédien neti Gabi Kiwaka et mo ba poser muto e craqué et mo ba poser mais tu ba Gabi Kiwaka ba succès ba ça na tête et puis tout ça ba na miki groupe évangéliste to rataka bango te. C'est ça. Ba pauvre qui roba kenda batika. Nyoso na soko landelo yo kaka moi si. Moi ça sala ki boye, moi ça mateta ki e, bakanga ki moi ça bimana pasteur, ba sala ki boye. Et belé bazwa, ba sala ba choix, ezaki malgré bango, mais non ça la choix oyo kaka pour et sauver ngane loko mo boye. La vie est belle. Kapachula, au moins na mokili pour vivre bien, vivre oyo vivre. Ka oyo vivre, on a yangonde sala yango. Ce qu'on veut vivre pour na bateau, au ça n'importe quoi. Et puis au perdre pour bima perdance. Mais tant chose qui na ligne bien. Si si. Ko ça la PKT pour battre sur ba ça là. Et ça des monde le beau na TikTok. Les des monde ngana za TikTok té. Na cause na on PKT pour battre sur bazana ngo. Chaque chose a son temps. Ba o bazana ngo ba sala. Yo le cause na on a des élèves ko temps na yo ko kaso ke sengo sala au salé. Mais le but est ce qu'il faut ça, il faut ça quand des bâtons sur le sala. Au moins na kapachula, ba vie belé, to yebi bika olubika ba comédien, belé, ba jeune belé, ba vie ba musicien, ba vie baby et baby a somme baza mal vie, to yoka ba masolo ba to belé. Oyo kakuno moi ça sala kana ya botole mukanda abebisele mukanda abebisele dossier to zaka pe kuna te toyeba te mukanda ngo ezaka ya papier oyo kaka to nazo yeba te pambo ze bele la moki ozo kopo kapachula sala choix na yo calmement yo na ebiso yo to zonga kana likamba porta kaka o koko sala choix te o tepa o yeba to sala nini to ke tomber na piège mabi mais ce que vous salez choix na yo calmement et puis ezala o pasi na nzala na bisengo loko les aki choix o yo sala ke za ya bien ça dit nzamba ko accompagner o kaka eza mibalo pe basi babinga bona poto alinga pe mwasi na ninga solo bakenda pe bavanda pe bayekende pe bien mais loko yo sa ki show ya kolinga kaka po ba matio na étape mo boye okoma pe loko baninga o baza pe na basi na bapoto babenga bango babilambe yaka olingo sa likambo boka po yo poko kana baninga tango babenge kuno komo sukwa banjungu osayini ekrakise yo moi tem ozomona capage
yango déjà ba choix auto et ba katang osali choix retomber nango après 5 ans après 4 ans après 3 ans bakali kilia bo sali choix ko kima oui bo sali choix mais boy ba ke loko boya ki na sima mutu to boy na biso te asu na pouvoir osali le côté mais boy ba ka choix o bo sali wana tant que choqué pe mutu boy ba kaka un jour pe quelque chose ngana na audio ya mutu nda zoloba to luka bakali kilia to lukaye bon omoni ni kokoti mambusu te po za te ka yo maliko na warrior yo za warrior po suna bika na koti akomba faire ay comme yo ba yena ba commentaire o yo za warrior olinga fete nana audio ni merveille ka bazo ba na bakali bozonga de moko azoloba kilia wana olukaye na konduka bata faire mbaluki bakimisier oza je pense attends lobi pe bongo bato so bayoki pe ba udiongo ouais parce que mutako tika me bafana mutu c'est ça yango ndozolobela kasi ba musicien bele pe ba vie be bati bakima na ba orchestre na ba poto basi musu batindela bango pe basi bafina bango pe ba vivager kasi malikanga na okota place on a te meto luka cousine mo boya kota wana style kizenga ko is ezara bongo esa bongo kapashula yango moni na biso kapashula ko saka makambo te po bato musu ba sala ngai malika na sala o nga na osala yeza nga naza nango te ezaka vie o na poni na sala eza choix o na poni avec les temps nous avons choix on a poni ko sala et ça bientôt ça mabe avec les temps vraiment mais je sais qu'avec Dieu nous vaincrons toujours voilà merci Mankato comment que na biso na sukato chité ba condamner Blaise Boula babi pourquoi ko épargner faire parce que ça qui peut na wenge 4x4 et puis comment on a hérité Watanabe là bampaka na ye et le bela kioni tozongi dans la musique. Bon, déjà, ko écarter faire bon, le quoi on appelle à l'époque qui peut nous qui pété. Toyaki ko kuta ngokaka donc déjà pour nanga déjà eloko wana oyo basali en tout cas toza les 30 juin. To senga kaka papa Gentini Ngobila a soigné les biso terrain. Hein? Stade des martyrs, sécurité za to lingi bandikate. Tolingi banto za pe na poste to mona pe na ba organisation makamu musu na mboka boye ba tu pe ba koti calme ba bibi pe calme ba téléphone na bango hein ba cercle qui en so disa ba bongisa te to yo be po so na pa Gentini te donc na ebité ceux qui pêchent na ko memela biso message pas papa Gentini Ngobila po no monde ba za ba camarade papa Gentini Ngobila eloko oyo kozongisela biso wenge 4x4 biso to yeto to zo kola to zo kuta ngoto kuti ba mulele yiki madonki et banjembo parmi banjembo belé zana to lingango ozomona donc on a posé toi assister na stade des martyrs na lingite na ke na téléphone na ngai na zanga maboko pamba en tout cas na yo lele pa nani ozongisela nga mais oh eza ba biloko eza ba spectacle ozo sa mana mboka et mutu tout musu aza pour ça sentir na yebi ke ba papa ba tonton ba luka ba assister surtout na époque wana ba papa o baza lelo ba luka ba assister ba mona JB ensemble et surtout ba bi initiative ba olata suba ba olata ba Pentagone ça dit oui donc ça dit ezongi sa biso kapashula ozo kopo ezo senga nyo so nini mutu azane na kimia beaucoup na stade de matin ko suma na bidon JB chez muiba ko boto na bidon Jacques nango akomboto na gâteau akenango ozomona papa Gentini en tout cas nayebi ke parmi ba réunion oyo ba musicien on a bazo sala ba lobela papa Gentini makambo nga azoluba mais tout papa Gentini pe zandu ce que comme na ko tout ndenge nini to za relation te on a vu notre groupe cha amemela biso message que zandu comme na niveau ni batongi déjà ba immeuble on ba ya zandu poto no matamato kwa na Chine tozo zela ba iba sango lokwa mall on dirait tozo zela mukolo bakosela ngo pe makambo te ekoma kaka ate batina 2023 ekofungwama tokozela kaka to mona bakosela mukolo makambo te jour makambo te ozoko ba muinda na papa Gentini wana kutu moyena tuna ezate po eza kutu makambo ko tuna bakota basayo kuna wana eza banjela bango baleka aloba aochela biso
Papa Gentini, Papa Gentini, surtout pour le spectacle le 30 juin. Yoka le 30 juin. Bon, bah, moi, il a bandé Koufa Baotiate. Ce que tu as tout bandé la caille moko. Hein, tu go les gâtés. Tous on a caille ici comme mon capachula. Vous me gâtez les cabayo kaka souci na biso. T'as oublié bosso to lobaki va sagité. Bayo ka deuxième souci. Troisième souci pe koya. Tout na yebi sa Papa Gentini boy. Bon, pitonio sa mine wana réhabilitation. Ba ko sala te. To les kato que ne kana les 30 juin. Pour banda ke banda qui dans to solution. To les kato ke kana les 30 juin ba moko. Papa Gentini, tokota na banda kuna bino, surtout nanda kwa Papa Gentini ngobila. Toza na besoin de 30 juin événement. Papa Gentini, to ana posta to mona wenge 4x4 en live. Neti biso to linga ko zamba téléphone na biso kaka boy. Papa s'il te plaît, toza na posta ba chege nyonso na baza libanda, même libanda martyr baza la te. Pour biso to na batami tukate to tamba ba moto. To na zo moto na ngakota ngati na stade de Marty. To na zo kita ta msuno luka na kita na bimisa mbo na stade ba benzi ba kenango eza pona lokuma mboka te. Eza jour a spectacle munene. Jibe wera nani kingandi bino nyonso bo sola na Papa Gentini. Biso to na besoin ko assister. Et donc c'est pas ça Papa Gentini. Surtout il y a un grand P. Surtout pas un message au Kennedy direct. Grand P et Doxy, il y a un peu de Bazali. Mais la biche son message, pas Papa Gentini Ngobila pour na kini bopeto. Pour baronde va ça la publicité dans route. Hein? Baronde va appeler le numéro WhatsApp. Bazango. En tout cas, vous transmettre un message au pour Nabiso et au ça vraiment plaisir. Merci Mania. To comme na suka ba salutation na banani. Merci. Maman Méline Zemba ya tous PPD en bétolo. Et ça dit bien. En tout cas, merci beaucoup Naba Kapalov nyonso ba Kapachula. Merci beaucoup Naba Tutu Balingarabiso. Tu es bien vraiment ils arabiens. Tant tout le monde arabe tu baya kapona ko motiver ko encourager ça na biso et ça l'arabiso vraiment bien. Ba o pe baya kapé ko critiquer et motiver rabiso pe kaka. To ça la sous makasi. Voilà, mais important que le corps ba déjà ba vu, to ça doit ko répondre depuis ma bête. Malgré yo critiquer mais le corps des choses totala qui moyenne na répondre ma bezate. Merci beaucoup na batutu baninga mania malika mami Méline Zemba ya tous pepele ya mbetolo na pesio bambote place aux ali héritier Singala Megan oyanga yaya je te salue aussi depuis quelque part mais Jimo Paradis bana suka nzambe ya Dadi Samba mieux vaut tard que jamais joyeux anniversaire na yo ya Dadi Samba arca balobi Brenda Samba ya yo yango wana ya Julia Likabe je te salue aussi merci beaucoup na bino tout boninga ngai vraiment partout dans le monde ba soutien na bino salon Caroline donc Léon abena kangana ka barab ba mo eleki makasi peri ki pe ko yibeleki ba ute ko yibanga peri ki jour on a kanda na baki na roleka na ngaka ba betinga peri ya on a bina kanda na roleka loka na rabiboyi na suki siko so na bina bandolo basu na zonga ka Papa Gentini Ngobila disona peri ki bona peri bon elle fait partie na ni na ba shege bazo sila te yebisa na stade de Marty on to kende no kanga ka suki bo peri ki ekindi ozomona nyonso so na bina zonga tozonga ka Papa Gentini Ngobila donc poto tika pe Papa Gentini azo petanya ko préparer stade de Marty pour le 30 juin to repé ça va donner c'est belete nyonso to à la fois ba osala te donc tout ça là bien to kenango bien Marceline Bia je te salue la maman de 5 en tout cas merci beaucoup ya Fallon Tala Nimote ma Patrick Kabamba je te salue merci beaucoup na bino nyoso bo s'abonner na ba chaîne na biso na Kapache télévision na Maliko Officiel TV boya ko s'abonner na Maliko Officiel TV Kapache la de asoki nazo yeba taza soki combien boya na Maliko Officiel TV ozoki bo bando ya kasi mabe ba baza bon mabe na comprendre ba hotel som dazate ba kimi en tout cas, beau s'abonner, c'est vraiment plaisir pour Nabiso. Au bloc à Bango, tu es mon abonné. Bien que mon nanango. Il faut pas motiver moi, oh, on a 18 000 abonnés, Tina qui a 20 000. N'a nous, n'a pas moi. Beau s'abonner, ça va vraiment bien. Après, il faut pénal total à beau s'abonner. N'a pas la vidéo, il y a porte à potite. Porte à caca, porte à poti. Bino,
Ok, c'est Peli en tout cas. Merci Malika. Merci beaucoup Kapachula. Merci la Joe Mystique na prise de vie. Merci à Batali Bisso en tout cas. Il y a Joe en tout cas on a validé ya Joe. Pratiquer lui hein. Il y a Joe face à la caca. Pratiquer le pas. Arsène, ba grâce, bon peut savoir pas passer Jeannot. Ba comment filmer va passer Jeannot, on va boutiquer na Joe. OK. Merci. Merci beaucoup. Bye. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous Cynthia Kapash Outko Sokola apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé apakola olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e oyo éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko oyo balingaka monoko na bango koma nakoma mwa rose bokomi kosisa pe bisoda mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi yo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atieli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi sérum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Rude Beauté etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndeti na bomona poso na ebebaka te bosepela na poso na mikolo na tingani kaka na Rude Beauté Rude Beauté umela.
Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yo pozawa. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux zawa makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandak na yo. Baye kotike la yo. Bino moko boyoki. Soki monique na famille bozalaka na batama bebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndako. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na retour. Capage TV. Capage TV.